Mbote pe balosako ba yenge na bino banso bama batata bandeko bana lisanga antimanti balandi ya 3 fois W radio kachopa.com pe balandi ya Congo bololo mbote na bino banso ba yenge pe balosako na bino bama batata bandeko bomo mesano toye lisusu na pokwa na lelo pona ko informer bino bama batata bandeko bino bozela kasoro penda Congo bololo bama batata bandeko ya solo penda lelo ezali mokolo mwa mitano ya mposo engi koloba ete mokolo mwa yambo ya sanza ya libwa mobu ya koto mibale na zomi na sambo tokomi na ngonga ya zomi na libwa na minute tuku mine na motoba eningi koloba ete ngonga ya sambo na minute tuku mine na motoba ya sima ya nzanga. Alors bama batata bandeko toye po tokoka koinforme bino kasi liboso te tokoka koleka na information bama batata bandeko nalingi kopesa mwa mateya na bandeko na biso mwa moke na bandeko na biso bacombattant na bandeko na biso barésistant na bandeko na biso oyo bazali solo pena kotelema mpona kokombattre n'est-ce pas l'occupation. Alors bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Alors, pour na bandeko na biso wana, oyo touti ko renumere catégorie, n'est-ce pas, ya bandeko obaza ko bunda pona ete mabele ya mabota na mabota ekoka ko kangolama, nazo pesa bino mateya. Vous devez faire beaucoup plus attention lorsque vous prenez un virage de 90 degrés, il faut faire attention de faire la marche arrière. Parce que vous risquez d'être cogné, vous risquez d'être bombardé, vous risquez d'être écrasé par ceux qui sont derrière vous. Faites très attention. Faites très attention parce que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans un combat. Et lorsque vous avez pris, n'est-ce pas, cette dimension de dénoncer l'occupation rwandaise en République démocratique du Congo, et il faut toujours aller en avant. Il ne faut même pas faire la marche arrière. Alors, faire la marche arrière, alors donc, c'est vraiment risqué, trop gros. Lorsque vous êtes en train de dénoncer l'occupation avec force, et il faut continuer toujours sur cette voie-là. Et ne faites jamais la marche arrière. Vous risquez gros. Parce que l'ennemi que vous êtes en train de dénoncer ne peut pas vous pardonner. Faites beaucoup plus attention. Et il faut être beaucoup plus prudent. Parce que le combat que vous êtes en train de mener, c'est un combat noble. C'est un combat de survie. C'est un combat pour la protection de nos terres ancestrales. Et faites beaucoup plus attention de faire la marche arrière. Faites attention, mes chers frères et sœurs, mes chers frères combattants, mes chers frères résistants. Faites beaucoup plus attention de chercher à faire la convenance, donc cherchez, n'est-ce pas, à se rallier avec les ennemis. Ceux qui sont des collabos, ce sont nos ennemis. Cherchez, n'est-ce pas, à les côtoyer, à les recevoir chez vous à la maison. C'est risque gros. Parce que vous ne savez pas combien de fois que vous êtes en train de dénoncer l'occupation dans ces pays et que ces gens-là qui occupent notre pays sont rusés et ne peuvent jamais vous pardonner s'il y a la moindre occasion de vous écraser. Et toute personne qui ne dénonce pas l'occupation, c'est un collabo. Et recevoir dans votre maison celui-là qui ne dénonce pas l'occupation de votre pays,
c'est mettre votre vie en danger. Faites beaucoup plus attention, mes chers frères, mes chers compatriotes, et mes très chers frères résistants et combattants, car la situation est très grave. Bozonga simate. Il faut qu'on kenda toujours liboso. Parce que direction yobiso tozui, ya ko combattre l'occupation, ezali direction moko ya kosala retour te. Et il faut qu'on kenda nango toujours en avant. Vous voyez, notre grand leader Fumumanda Nsemi, la direction qu'il a prise. Donc il ne peut pas faire la marche arrière. Et jusqu'à la libération de la République démocratique du Congo. Et la libération de la République démocratique du Congo ne se fera pas par la rébellion, par des armes, mais par le soulèvement populaire. Lorsque chacun de nous, Congolais, Congolaises, prendrons conscience que nous sommes occupés par des Tutsis rwandais dans ce pays, et c'est à ce moment-là, il va se lever comme un seul homme pour chasser, n'est-ce pas, ces étrangers qui sont venus brader notre terre. Mes chers frères et sœurs, je suis en colère. Je suis en colère. Même si vous voyez que je suis en train parfois de manquer de mots, parce que quand l'homme est en colère, il manque parfois les mots. Je suis en train de vous interpeller ce soir. Le pays qui est occupé, on le libère par un soulèvement populaire. Et puis beaucoup kawoye bango malamu ete mboka wana ekozala libéré kaka ne oyo toko libéré yango. Et nous avons qu'un seul leader charismatique oyo azali teinté de la spiritualité, Fumumanda Nsemi, oyo azui le flambeau ya kotelema liboso ya ba mabota nyonso ya République démocratique du Congo pour combattre l'occupation. Pendant que tout le monde na kati ya mboka na baza ko banga ko dénoncer l'occupation. Pendant que certains journalistes collaborent, ils ne dénoncent pas l'occupation de ces pays. Vous avez entendu, par exemple, Tambwe qui disait que non, qui interviewait Vwemba tout en disant que bon, bande kunabiso baza kuna na diaspora, hein, bango balobaka ke mboka ezali occupé. Pona ye, mboka ezali occupé te. Mais c'est très dangereux. Mais vous ne pouvez même pas discerner toute personne ou aza koloba ke non mboka wana ezali occupé te. C'est un collabo. Alors, une pareille personne, comment beaucoup cohabiter là-bas? Il faut montrer soit prendre conscience que non, mboka ezali occupé. Et comme le pays est occupé, nous avons tous les droits, non pas, de se lever comme un seul homme pour le soulèvement populaire et chasser tous les étrangers qui sont venus dans ces pays-là. L'heure a sonné pour que chacun de nous puisse se lever comme un seul homme pour combattre, non pas, l'occupation de ces pays. Voilà. Message n'angé kopé ça. Naba combattant, naba résistant, oya solo pona pourquoi aller. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Comme dit parfois le grand maître, un Fumumanda Nsemi. Matondo mingi, nabino banso. Vraiment, nandingo wala di moi introduction wana. Lelo na yeko pesa bino information ba ma batata bandeko. Nandenge bazali ko préparer un coup d'état na kati ya mboka wana. Nandenge bazali ko luka ko remplacer Hippolyte Kanambe
alias Zoé Kabila, un Rwandais Tutsi, par un autre Rwandais Tutsi qu'on appelle Bisengimana. Un coup d'État au Bazako préparé. C'est pas pour rien. Bon, mon aki Bisengimana va remplacer Yena Batumususu. Alors, sans plus tarder, à Sali, tourner dans la carte Europe. Pour faire quoi? Posez-vous la question. Donc, le monde Bazako Zoabiso Lokola, bête mon kobo. Bazako Zoabiso Lokola, cochon. Ou bakoki donc ko utiliser, ko manipuler à tout moment. Alors na yango to fungola miso. To fungola miso, pas pour le moment nous avons qu'un seul leader. Un seul leader teinté de la spiritualité a tellement pour aussi l'occupation. Ne soyez pas drogués par la théorie, il y a la politique ailleurs, batona kanyaka, oyo bazalo banga makamana bango ya lokuta, pe bazali na convenance na gouvernement d'occupation. Botelema pona kofungola miso. Botelema pona kozwa bososoli. Mboka ezali na danger. Lokola mboka ezali na danger, esengeli ba mboka bakwa kotelema et puis ko choisir un leader charismatique pona kolanda pona ko libérer mboka. Bon nyonso bazolo bake non mais écoutez pour Moumandansé mazo sala na Hippolyte Kanambe, ce sont les ennemis de la République. Ce sont les ennemis. Bon, on va diaboliser les leaders. Na komba fu Moumandansé, un leader teinté de la spiritualité. Bazali ba ennemi na bino. Baza batona kanyaka bazolia na Hippolyte Kanambe. Alors, bo fungola miso. Bo telema. Bo landa un leader visionnaire. Voilà, nakotangela bino ba mama batata bandeko sans plus tarder. Congo dieto oyo fu Moumandansé makomi oyo a dénoncé à lakisi bino ndenge nini complot eza kosalema na kati na mboka wana. Pendant que bino bozo la pongi. Pendant que bino bozo melaka mongonzo. Pendant que bino bozo na kati ya distraction. Et l'ennemi de ce pays-là a travaillé pour maintenir bino l'esclavagisme, la colonisation. Bulletin d'information ya Bundu dia Congo et lobi na biso boye ba mama batata bandeko. Beaucoup kotanga na bulletin d'information na numéro 3166 3166 et lobi na biso boye. Le grand maître Moumandansé me dit là une certaine catégorie de gens du monde que ne vous moquez pas du peuple congolais. C'est qu'on a peuple congolais. Selon une certaine rumeur, les ennemis de la République démocratique du Congo ont conçu un plan contre le Congo-Kinshasa. Puis pendant que nous avons la pongi, mais tala ba ennemi ya mboka na biso, bango bazako sala plan yamabe. Le plan prévoit ceci. Il faut absolument mettre à la tête de la République démocratique du Congo un étranger. Il faut qu'on luka pas tous les moyens. Ya kotia na mutu ya mboka wana mopaya. To longola mopaya oyo na koma Hippolyte Kanambe to remplacer na mopaya mosusu. Et cet étranger c'est le Tutsi rwandais Bisengimana. Pour le remplacer au pouvoir, on va procéder à la manière suivante. Siko mopayango bango ba lengeli ezali donc Bisengimana. Alors boyo kandenge nini ba prévoir plan ango ndenge nini ba kosala. Pendant que bino ozola la pongi, pendant que bino bato bazanga boyebi, hein, bato bazanga bo sosoli, hein,
pendant que kota kaka na distraction, mais l'ennemi aza ko concevoir plan ya ko maintenir bino na colonisation d'esclavagisme. Dès que la révolution populaire démocratique dirigée par des mandats Semi réussit à chasser Hippolyte Kanambe du pouvoir, alors le président Sassou Nguesso entrera en jeu et fera un coup d'état militaire au Congo pour placer au pouvoir un autre militaire Tutsi-Rwandais, à savoir le Tutsi-Rwandais Bisengimana. Omoni biso toza kolobela makambo etali révolution soulèvement populaire pour que to bengana mopaya ou azana kati na mboka. Pendant que bomoni ndenge bandeko batelemi pe na diaspora pe na kati ya mboka. Alors bapaya bamoni ete tozali pembeni ya ko réussir pari na biso. Toza pembeni ya kozwa elonga na biso na nzela ya soulèvement populaire. Ou ezali initié par Fumu Mwanda Nsemi. Alors, bato oyo ya libanda ba moni déjà plan wana bino. Bato oyo bazali prêt ya kozwa elonga na bango. Alors, bango ba prévoir suko plan na bango. Bake basololi na Sassou Nguesso pour que dès que révolution est salemi et que Mwanda Nsemi na bato na ba réussir ko bengana Hippolyte Kanambe, alors yokota kuna sala coup d'état comme ça on remplacer Otia Bisengimana na bokonzi. Tata bandeko ezali mawa mingi penza na bino bozolala pongi penza na tango yo. Eza malamu te un peuple alala ka pongi. Eza malamu te. C'est très dangereux, hein? Ce qui peuple aza kolala pongi, alors donc bako sala endenge oyo bango balingi. La sagesse Congo appelle cela Katuka Vantoto Vwanda Vakisama et aux sages de répondre Boé Kisama Kantoto Kwe. En tout cas, pour la grande révolution populaire et démocratique que dirige le grand maître Mwanda Nsemi, l'objectif est de chasser tous les étrangers. L'objectif Nabiso Ezali, ko bengana tous les étrangers du pouvoir, afin que le peuple congolais puisse retrouver sa souveraineté. Objectif Nabiso, il y a soulèvement populaire ko lancer à tout moment. Oyo ba vegre lokola aveugle okola ba boketu ba aveugle penda ba aveugle, hein, ba aveugle okola ba ikanga o ba mona kata musika te, toujours les bangala, ils ne voient pas beaucoup plus loin, hein? Ba aveugle na ba politikayer o bazana kati ya mboka et certains qui se disent combattants et résistants, ba aveugle o baza koyeba teke moto aza ko incarner le soulèvement populaire pour to bengana mopaya c'est Fumu Mwanda Nsemi. Objectif na biso ezali pona ko récupérer mabele ete mwana mboka akoka kozwa bokonzi et bonga ya mboka. Alors, pour donner l'exemple, cette révolution, c'est pourquoi? C'est pour donner l'exemple de la bonne gestion à la République démocratique du Congo et à toute l'Afrique centrale. Les dieux bantous ont envoyé leurs messagers en ce début de l'ère du Verseau. Ces messagers, c'est le grand maître Mwanda Nsemi. Dans l'exercice de sa mission divine, il a prévu primo de chasser Hippolyte Kanambe et tous les Tutsi-Rwandais qui travaillent actuellement pour la colonisation Tutsi-Rwandais du Congo. Voilà mission ya Fumu Mwanda Nsemi. Mission na yangwana ko benga na mopaya oyo ayi kovanda ya biso na mboka oyo ba politikayer baza kosala, hein, likita na bango po ba maintenir ye na bokonzi atika na bokonzi wana oyo ba homme de religieux baza kosala ba zumbuluke na bango po ba maintenir mopaya wana na kati ya mboka.
or que l'objectif mission ya fumuma dansemi ezali pona koya kolongola moto oyo mopaya oyo aza na kati na bokonzi na mboka na biso kolongola ye po ete akenda wana ezali objectif ya liboso. Dans une deuxième phase qui va durer 3 années de transition, le grand maître Mandansemi va montrer aux Congolais la bonne gestion de la République démocratique du Congo. Parce que vous voyez bien, la République démocratique du Congo, ils allaient gérer Malamoutetilero. Parce qu'ils allaient gérer na ba voleur, na miyibi, na bato na kanyaka, na bato na lokuta. Alors, pour la bato, gestion ya mboka, et sengeli kozonga na bokoko na biso, parce que na bokoko na biso nde ba bandai ko gérer mboka malamu. Moyibi ezalaki te, lokuta ezalaki te, hein? Kanyaka ezalaki te, hein? Okokuto tamboli boye donc nzeti asafe bote teli donc moto akoya te kakenda kobuka sans permission, rien. Okotika ndako na opolele moto akoya te akota jamais, moyibi ezalaki te. Et voilà, mibeko wana nde ekozonga kolakisa bato la bonne gestion ya mboka. Et il y a qu'une seule personne oyo aye na mission wana pona kotia ordre pona kolakisa bato la bonne gestion ya mboka. Alors, mes chers frères, vous êtes en train de dormir. Vous êtes en train de dormir. Cette période de transition, parce que tant que tu as Hippolyte Kanambe, tu as une transition à 3 ans, la période de transition, ils allaient pour la classe politique ya Congo. Oui, bébé comme na Kanyaka. Oui, bébé comme sur le pendako. Bandeko, kanda trop comme mon amakambo ya boy vraiment. Mais vraiment, bandeko, ça me fait très mal. Alors, cette période de transition de 3 années se terminera par les élections à tous les niveaux. Et le grand maître Mandansemi laissera le pays au parti qui gagnera les élections à tous les niveaux. Voilà la mission des grands maîtres. Ce n'est pas pour s'éterniser dans le pouvoir. Ce n'est pas qu'avant la libéra. Ezali, pour la transition, kotia ordre, ko bongisa mboka, ete ba mboka, bozo mboka, ale, botambu sango. Ninga balobaka, nalema, avidazi. Au revoir. Axe retiré nae. Na ikambo etali bonzambe. Mboka na politique, etikali sikoyo na maboko na biso. Alors, il va alors se retirer de la scène politique congolaise pour rentrer à la cité sainte à construire à Sukumalombo où il va fonctionner comme un grand maître en spiritualité. Moussala naye, tango 3 ans ekosila, apesi bokonzi, et pa na biso ba imboka ba élection malamu esalami, bokonzi pesa me na biso, ya se retirer akena masuku malombo, kuna epa wapi, ye donc, akobanda suko, ko diriger makambo etali spiritualité, ko pesa spiritualité na biso, parce que, la spiritualité oyo eza kozala incarné ba mamosengo, hein, oyo azo copier ba colon, yango te pona biso. Donc, tokoya kokota na spiritualité na biso, et pa wapi tokozala na cité sainte, et pa wapi ba imboka nyonso baindo, bazo kokenda solo pendant na cité sainte, pamba te bato na bato baza na cité sainte na ba. Voilà mission, il y a les grands maîtres Mfumuma Dansemi. Ndesika ekosuka wana, tango, révolution esalemi, to bengani Hippolyte Kanambe, to sali transition à 3 ans, to sali ba élection, mboka etika na maboko na biso, ya se retirer, akena Sukumalombo. Mais, chasser Hippolyte Kanambe pour le remplacer par les Tutsi rwandais Bisengimana, c'est manquer du peuple congolais. Nous espérons que le président Sassou Nguesso, qui est un pur bantou, ne va pas se salir dans une telle aventure. Ingeta Ibobo Ibobo. Kasi,
révolution soulèvement populaire biso tozosala la révolution ya peuple congolais oyo toza kosala ezali te ke mpo ete tozwa lisusu intuti rwandais na kombo ya Bisengimana mpo totia ye na pouvoir on ezali donc kose moke na biso kose moke na peuple congolais na eta peuple congolais yango akoma zoba il va accepter de pareilles choses mais kasi toza kokebisa Sassou Nguesso oyo azali pure bantu oyo ameka kokenda kose salir komibebisa na lolenge wana ya kondima interaction contre la République démocratique du Congo et contre le peuple bantou ya République démocratique du Congo toza kokebisa voilà bamama batata bandeko bana lisanga atimati bomoni plan oyo ezali conçu par l'extérieur yango lomonaki Bisengimana asali tourne na kati na Europe et bapesi ye bagaranti nyonso tout ke bon voilà de que révolution ndenge ezokenda makambo ndenge ezokenda ekokenda kaka ti na révolution tokobenga na Hippolyte Kanabe que ça soit la longueur de la nuit je vous le dis moi tongo ekotana na kaka le jour apparaîtra que ça soit la longueur de la nuit tongo ekotana na kaka cela veut dire que bato bazomona yango lokola maseki premier yoma bomonaki deuxième yoma bomoni ke salemi te troisième yoma ekoya jusqu'à ce que tokobenga na Hippolyte Kanambe akokende bandeko qui vivra verra akokende moni virage oyo le grand maître Fumanda Semazwi ezali virage ya son détour c'est un virage oyo ekomema biso toujours na libération alors yango wana tosengi barésistant bacombattant bato balingi mboka na bango bamabota nyonso tu esengeli totia poids nguya na biso epai ya Mfumu Mwanda Nsemba nous avons besoin d'un leader fort qui ne craint rien qui a le pouvoir spirituel mais il a le pouvoir spirituel. Regardez comment est-ce que les colons tout, comment est-ce que Bazo Lukaye et Bazo Kouarozo a été. Mais c'est ça la personne que nous avons besoin. Voilà. Bama batata bande ko bana disanga timande. Wana ezalaki donc Congo dieto ona kwa iko tangela bino pe information na ko pesa bino ndenge nini makambo eza ko bonga makuna bama batata bande ko malere kaka na bato na bandeko na biso oyo bakompenaka na bango makambo toujours na retard nakanisi cette fois-ci makambo ya comprendre na retard lisusu eza te bon toleki bamama batata bandeko na mwa lombangu na deuxième Congo dieto tomeka ko sosolisa bino na Congo dieto oyo bamama batata bandeko na Congo dieto oyo tokosola likambo etali soro penda un chef mokonzi yazali nani mokonzi mosala na ye nini mission na ye nini bokoki kotanga na Congo dieto na bulletin d'information ya bunduli ya Congo eza na 3165 3165. Le grand maître Mwanda Nsembi parle de la notion de chef dans l'univers. Mokonzi na likolo. Le chef signifie un responsable d'une situation donnée. L'univers a un chef, c'est Dieu le Père, autrement dit, Nekongo Kalunga Walungila Mobabo Yebiabio. C'est le responsable numéro 1 de l'univers. Mokonzi elingi koloba ke o azali mokambi o azali ko tambusa
esika oyo azali moto oyo que devant likama boye alakisi que vraiment aza mokonzi. Donc na kati na likolo mokonzi azali oyo tobengaka nzambe ya mpungu na lola tobengaka nzambe ya mpungu tulendo. Ye nde azali mokonzi ya nyonso oyo ekelami oyo emonanaka na oyo emonanaka te, wana nzambe ya mpungu tulendo. Mais toute entreprise ou toute société a un chef. C'est le chef d'entreprise ou le chef de la société. Il est le responsable numéro 1 de la société. Nakati ya ba entreprise. Nakati ya ba société. Bisika mosala. Mokonzi azali, mokonzi ya société azali, mokonzi ya entreprise azali. Donc ya azali mokambi ya liboso nakati ya société. Nakati ya entreprise. Donc ya azali numéro 1. L'école a un chef. Na école pe, na etero, mokonzi pe azali. C'est le directeur de l'école. Ce dernier est le responsable numéro 1 de l'école. Directeur ya école, ya azali moto ya liboso ya yambo ya école, ya etero. Tout gouvernement a un chef. C'est le premier ministre. Ce dernier est le responsable numéro 1 du gouvernement. Ish. Bomoni nesika wana. Na kati na mboka. Mokonzi ya gouvernement azali. Yazali moto ya yambo na kati ya gouvernement. Po yaza kukamba gouvernement wana. Donc, yazali donc obabengi premier ministre. Po yazali responsable non pas ya gouvernement wana. Yazali responsable. Et chaque maison, chaque foyer a un chef. C'est le mari. Il est responsable numéro 1 de sa maison, de son foyer. Donc, sa femme est la première conseillère de son mari. Nakati andako pe, yo mama na tata bozola na biso, nakati andako, mokonzi oyo azali nakati andako ezali mobali. Mobali nde azali mokonzi ya ndako. Ye azali responsable ya ndako na ye. Mwasi na ye azali concurrente na ye te. Azali nde conseillère na ye. Moto apesaka ye mateya. Mwasi azande molongani na yo, azande oyo apesaka yo mateya. Azali concurrente na yo te. Donc azali te wana azali bakosi mibale na kati ya ndako te. Ye azali conseillère, azopesa mateya na molongani na ye mpona ete akoka kotambusa libota na ye. Voilà. Les enfants de la maison forment le peuple de la maison qui doit suivre les instructions du papa, conseillé par la maman, car le papa représente Dieu, le Père dans la maison. Sikoyo moni, bana, bango bazali lokola, baimboka. Oyo bakolanda, maye oyo papa azali kopesa. Maye oyo papa azali kopesa, ezali mateya oyo pe euti epa ya mama. Pambate, papa azali oyo azali ko représenter nzambe ya mpungu awa na kati na mokili oyo na kati ya libota na libota. C'est comme ça. Ndenge tambolaka. Pambate tuzomona awa na kati na mikili ya poto. Ba mama
bakomi ba rebelle epai ya ba papa balingi koyokela ba papa te papa koloba boye ye alobi oyo aye donc akoyokela papa te donc bamama na kati na mikili na poto awa bakomi ba rebelle bakomi batomboki bayebi lisusu bokonzi ya papa te. Ok, papa azali représentant aza ko représenter nzambe ya mpungu tolendo na kati ya ndako. Le premier ministre représente Dieu dans le gouvernement. Alors, à côté gouvernement, premier ministre aza ko représenter nzambe ya mpungu tolendo na kati ya un gouvernement. Le directeur de l'école représente Dieu le Père à l'école. Et directeur de l'école, yaza ko représenter nzambe mpungu tolendo na kati na etero. Le chef de l'entreprise représente Dieu dans l'entreprise. Et mukonzi ya société, ya entreprise, yaza ko représenter Dieu na kati ya société, ya société wana na kati ya entreprise wana. Et la sagesse qu'on enseigne que mvoalangani kamanisanga mvoalangani ko, ce qui veut dire que on ne met jamais fin au désordre en agissant par des désordres. Okoki kosilisa mobulu na kolukaka lisusu mobulu te. Et celui qui désobéit au chef d'une division donnée de la société désobéit à Dieu le Père et veut amener le désordre dans la société. Mais être le chef ne veut pas dire faire n'importe quoi qu'on veut, car le chef véritable respecte la loi du pays et fait respecter cette loi à ses subordonnés. Ingeta ibobo ibobo. Alors kozala mokonzi, par exemple kozala mokonzi, papa par exemple na kati ya libota yozali mokonzi, ingi koloba te ke ozali mokonzi wana osala ba n'importe quoi na kati ya libota na yo, ou abize libota na yo, oza momeli bange, momeli lotoko, ndumba kindumba, te. Esengeli tango yoso opesi mibeko no na kati ya ndako, esengeli po tosa mibeko wana, pe bato oyo bazali wana koka solo penza ko tosa mibeko oyo pesi. Alors donc responsable ya ba entreprise ya gouvernement esengeli pe bango bazala ndenge wana. Ou azali responsable n'est-ce pas ya gouvernement esengeli na ye akoka kotosa mibeko ya mboka. Me tango oyo yo ozali kotosa mibeko ya mboka te, bongo sikoyo okomi moto ya liboma na tango wana. Donc un véritable chef ezali moto oyo aza kotosa mibeko pe aza ko faire respecter mibeko wana na baimboka. Mais botala na mboka oyo ezali na colonisation, mibeko nini ezali kotosa makuna mobeko moko te. Parce que ce sont des colons. Alors sikoyo boko bango baza ba colons, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces gens-là? Nous allons les chasser par la force. Et pour nous chasser bango par la force, c'est là le soulèvement populaire, la révolution. Pas par les armes, s'il vous plaît. Bon, on se prétend que non, rébellion, il y a frappe à kuna na nini. Vous ne savez pas, batouana bazuba mindo ki ango wapi. Vous avez faut qu'on mituna. Mindo ki wana bazo sa la rébellion, bazu yango wapi. Bake kokota banyongo. Bati isusu ngana kingo. Oyo wapi tokoya isusu kusala musala mususu akusala nini ya koluka ko benga na bango tango bango siko ba omane ko brade et kita mabe na biso. Donc on n'a pas besoin de la rébellion na tango tozali na occupation ya mboka. Na occupation ya mboka esengeli to sensibiliser bandeko na biso banso po to sala soulèvement populaire po to benga na bato wana nyonso. C'est le seul et unique moyen. C'est le soulèvement populaire. On n'a pas besoin d'aller acheter des armes, on n'a pas besoin d'aller emprunter les armes pour chasser les occupants. Et ceux qui font des rébellions, ils doivent cesser de faire la rébellion. Nous n'avons pas besoin de la rébellion dans ce pays. Nous avons besoin de sensibiliser nos frères et sœurs, de faire, n'est-ce pas, un soulèvement populaire.
On n'a pas besoin de la rébellion dans ces pays. Et la rébellion dans ces pays n'aboutira absolument à rien. Suivez le mot d'ordre que Fumumwandasen vous donne. Suivez le mot d'ordre que Fumumwandasen vous donne parce que celui dont on a envoyé pour une mission de mettre ordre dans ces pays. Désobéir à son mot d'ordre, c'est perpétrer plutôt la souffrance de ces peuples. On n'a pas besoin de rébellion pour se libérer. Laurent Désiré Kabila a salaki rébellion à cause de Mindoki, au moins dans comme biso. Ngai. Biso moto comme osibir ngai yango. Donc voilà, mama batata bandeko bana sangantimenti. Oyo na kokaki solo penda ko pesa bino comme information na pourquoi les robes ko retenir est que coup de gueule, coup d'état, complot contre mboka na biso ezo salema bofungola miso bola la pongite. Suivez ce que dit Fumumwanda Nsemi, car lui voit beaucoup plus loin pendant que biso tozo mona na zolo. Voilà, ama batata bandeko bana lesanga atimanti tala isika oyo nga na komi na suka na poko na elo bolimbisi na mwa mama baku ebetamaki parce que kanda emataki mwa likolo bama batata bandeko bamu ekomaki kokima pamba te soki kanda eleki bamu ekimaka. Matondo mingi na bino banso kimia pe boboto bondeko eza na bino banso tokota na bino esu na Kongo bololo mokola mwa dimanche. Matondo mingi na bino banso.